Allô, bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Bon, na zo mo impression na yo muke. Pona ndebino boteka teka bwena kata capitale na biso Kinshasa. Pour l'état attaqué mesure ya confinement. Confinement ça dit batu bana kata ndako wa obimate pendant 3 semaines. Mais na 4 jours boza na kati après bobimbo sombi su biloko bokoti bozaka na kati et le bela ki yo ndenge nini yo mtote kaka na moni ba malala boye pala mona ki mabe makasi tala ka to vivaka na to dishoka na mona ki o mabe makasi kala sepela na okudite mais sikoyo oyebi ke malade ezali l'état sala ya bongo pona malade eza na ngo papa la ngai malade eza metala ka to vivaka na to dishoka so ba bika 4 jours wala moyen mais sikoyo conseil nini okope kopesa pe na l'état pona moni banzela ngo eza pena ya kokauka batu ba pena mingi te eleza ya kokauka po leta ye moko alobaki déjà ke to sa 4 jours na ndako na moko 19 heures lobi to yo kaka o te no baza babima donc bapusi yango kwa sikoyo difficulté nini olingo okutana nango na 4 jours wana ndenge yo bika osalela mutato di jour nzala papa la ngato te ba provision na ndako te provision ta moko eza na ndako te to ta te loko te ba président va batsa baba makam na ba on va bongela biso déjà baba makam tongo biso bon siko conseil nini okopesa na l'état so eke mbala sima ba ngba kotsa batu na ndako ba kokozwa mesure nini atanke yo na moni pe oza mwasi moko mayele oteka da biloko no conseil nini okopesa na l'état basala ndenge nini po aider yo ozwa pasité na mbala sima conseil na senga kala bakonzi kaka batela surtout na makambo na biloko komata lobi tamba lobika mutu nyasa za 4 jours na ndako biloko mati makasi oh là là wana mati neti ba saki ya loso komeba combien saki ya loso 42000 oh là là ya 25 litres mafuta 45000 makala kutu 50000 moyen kuta soma biloko ezate bakonzi batela biso nde yango bon maman oyebi ke malade ezali faut kozwa ba mesure na malade faut ko sambrasaka te kopesa pena ba mbote ya maboko lisu te o gardaka distance ya 1 mètre o se protéger o protéger pe famille po te malade ezoboma oyebi ezoboma papa langa ezoboma to so mi batela kaka kade balobeka to sukolaka maboko yango to sukolaka maboko ça va maman merci beaucoup na ndenge accordé biso interview merci papa okay. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Na kokuta yo boye na babiloko ozobongisa na butu boye pona mboka na bino balobaki ke bato ba obimate pendant 5 jours pendant 6 jours soko une semaine bon na mono bande osomba babiloko siko est-ce que difficulté ni beaucoup tenene nango temps balobi ke bato ba obimate pendant 5 jours bon papa esala ki biso passe balobi 5 jours pour na 4 jours to bimate après 4 jours on peut kobima na 2 jours siko tala ndenge toza na mbongo te ya kosoma biloko tala omoni ndenge nasomi mwa bafufu ebo provision yango oyo omoni ndenge nasombi boye mpona kotia boye na ndako mpona tia nalama ta potopoto natie mwamba yango oyo eza mwa sukali nasombi oyo mwa masango na mwa solo na ngai nasombi mpona nini na boma tata est-ce que on a kokoli yango 4 jours bien combien de jours mama siko na lobi bon pona ndenge l'état asala ba biloko wana gouverneur à ville bon moi conseil nini okoko pesa ko sala ndenge nini po ebikisa bino po ba bina Kinshasa bo vivre na taux du jour sikoyo boko okoyebisa gouverneur nini po sala a changer ta façon okoyebisa nini tala caméra mama
atika makambo koboma biso na kati ya ndako 5 jours mwana biso nde toza boye so okei koteka eloko loji moye ya kolia siko ndenge eza boye makasi mpona nini kolia eza pasi mosusu akende koluka matembele na ye mosusu akende teka mai na bango mosusu azotambusa mwa biloko na ye mpona nini azwa eloko ya kolia siko so tokangami na kati ya ndako neti nga boye nateka na nga mapa na ngai siko boulangerie soki ekangami farine mpe ekomi nani siko ngai nakoteka ndenge nakolia ndenge nini moye eza te sikoyo mama nalobi balobi ke balongoli mesure yango bayeba tolobi babima obakisi nini na likambo yango bo namoni napesi merci mingi mpo ndenge ezali likambo ya nzambe mpo nzambe likambo moto alobaka ekokanaka na nzambe te nzambe asali grâce enene me nzambe nde abatela biso na bokono wana ezwa biso te mpo totie elike epai ya nzambe ndenge esali mpo moto na moto yango oyebi ke bato mosusu badefi bambongo mpo bakende kosoma baprovision batia na kati na ndako siko bamosusu baza na mbongo te ake kodefa lera kodefa wana ndenge nini ça va maman mais malade ezali faut komibatela faut kopesa bambote te faut s'éloigner na bato moi distance à 1 mètre malade ezali nzambe apambola bino na interview interroger biso Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Monseigneur de Malewa moderne.